Bonjour, bonsoir, Nabandeko Nyoso, Bolanda Biso et soyez la bienvenue na kati ya chaîne ya Voice TV officielle. Merci na bino nyoso nande bozwa ton na bino ya kota la belema na biso, tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Voilà la famille, lelo toza na recette na biso o ezali ya mabumu na ba légumes. Et voilà, mabumu na biso déjà to chaka na moto e banda kotoka. To le kan étape na biso mosusu na présenter bino ba reste ya ingrédients na biso to la malango recette ya lelo. Voilà la famille, comme bozo mona awa, toza na ndembi, toza na ail, toza na céleri, toza na pilipili, toza na solo, toza na assaisonnement, toza na ba poivron, il y a ba différentes couleurs. Toza na oignon na biso et puis toza na aubergine pour la recette na biso ya lelo. Voilà la famille, na sokoli déjà ba poivron nanga, naza na 3 couleurs et pour na ba couleur oyo ekosepelisa yo elo to bandi ko sala tozo kata nano ba poivron na biso. Voilà to landa ba image. Et voilà, notre aussi ko kata poivron na biso to comme une étape o tozo kata pe ndembi na biso. To kati ndembi tozo kata pe matungulu na biso. To silisi tozo kata pe o ezali nzete ya céleri. Na zwi yango na okata ngo mike comme bozo mona wana na image. Voilà. To comme une étape na biso oyo tozo longola aubergine na biso ba poso. Mais so moni ki olingaka ko garder poso ko garder. Ngape ya mona garda poso mais zo dépendre de lo ni na osala. Voilà. Et tozongi koto yo tozwi mafuta na biso tozo tia pona to sala sauce na biso. Voilà, awa totie ndembi, céleri na matungulu na biso. To tika ngo ekalinga mamuke. Après avoir kotika yango ekalinga mamuke tozongi toyoko bakisa 3 couleurs na biso ya ba poivron o totie. Mende na lobaki oko kosala toujours choix ya ba couleur ya ba poivron oyo osepelaka kosalela. To kalinga ngo. Et puis tozwa aubergine na biso tokotia. To kalinga ngo toyebi ki aubergine emela huile. Donc c'est pour cela na tchaki moi huile ebele to continuer na okalinga ngo ti ba légumes na biso elemba ndambo. Voilà. So to remarquer awa na saleli tomate te. Mais pour la bandeko oyo bazala ke ba mona ke soki ndeti par exemple biloko eza na tomate te e bonga te ou soit ebima bien te okoki toujours ko bakisa tomate. Eza problème te osali ndenge okolinga. So moni ke yo koka sans tomate te otie na tomate. Et voilà. Tozo continuer na kokalinga ba légumes na biso. Voilà bandeko ba légumes na biso ekomi boye to tika ngo boye parce que kotoka lisusu na mabumu. Voilà mafuta o ebimi après avoir aubergine kolemba parce que aubergine vraiment emela mafuta. To tie boye parce que et puis mafuta o to tiango na mabumu na biso ti sinote koleka ebele. Mabumu na biso yango tozongisa yango awa déjà na plaque et l'autre sala. Tozwisko sauce na biso o to salaki ba légumes na biso nyaso to kalingaki to bandi kozwa yango tozo tiango siko likolo ya mabumu na biso. Après tozwi solo na biso toye kotia. Toza na ba ail na biso ya fraîche. To râper ail na biso.
après korape ai na biso tozwi assaisonnement na biso totie mabumu na biso tant totokisaki on totiaki déjà mungwa. Voilà, et puis toi na muscade na biso totia juste mukie. Et oyo eza tangawisi na biso pe ya poudre. Bolimbisi bandeko totia pe mukie. Après avoir kotia biloko na biso nyonso na laksi bino wana tozwi mwanda mama itotie et voilà sikoyo toto mélanger mwa mukie biloko esangana. Non nde na lobi na obeta toujours sete na likambo ya tomate parce que na yebi bato mosusu bazalaka biloko ezanga tomate c'est que bimi bien te biloko ezanga tomate nga na kokaa te yao na obeta sete okoki kotia tomate soki olingi. Voilà. Et voilà la famille biloko na biso ezo continuer toujours na kotoka et toye sikoyo mpona kobalola yango biloko nyonso esangana bien. Voilà, tozo balula biloko na biso. Tozwi mbuma na biso ya pilipili totie. Mpona bato baliaka vraiment pilipili okoki kofina mbuma no ya pilipili. Mais so olia vraiment pilipili te otiki okoki kofina na sani na yo. Voilà biloko na biso yango ezo continuer toujours kotoka et kala te biloko na biso ezo koma ready. Nchungu ekotoko. Voilà la famille résultat ya mabumu na biso yango na ba légumes. Kota la couleur te tala nde goût o ezobima na kati ya biloko wana. Donc mona couleur ebimi bolobi ebimi couleur boende nini. Wana po déjà la tomate te tala nde goût o ebimi na kati ya biloko wana. Donc voilà et soki mutu nyonso osepeli na vidéo ou bien osepeli na recette, partager, commenter, aimer et vous allez vraiment malamu. Et si vous êtes abonné à la chaîne Nabisote, abonner, activer cloche à notification pour voir les éléments sur la côté pour n'aller l'autre sous qui a tout le temps. Bye.